aussi à présent. Oui, moi à 15 ans, à côté Canada, kouye moko, moi à 15 ans. Mais la sœur avait préféré à Canada kouye moko te le quoi balé qui n'a mis pe bazala qui a préféré qui a koti ka bango pas ya camarade naye pas ya famille ya camarade naye pas ya mobali wana na bande kumsu bazaki wana parce que sœur wana camarade naye moi na moi si moko azanga na 17 ans 18 ans ba sola bien na bana ya copine wana na sœur wana. Oui, bah genre ba camarade de zatoza ba camarade bana biso pe ba komi la famille bana biso ba komi ke ba yebi bana na yo bana pe donc ba koma pe ke so tiki ba wana ba bi ke baza pa na bango ba ko seka ba seka kapenza ah la famille atiki moi na 15 ans na balé ki na mi balé bazaki 3 ba tiki bango et pas ya copine ya maman ya bango ba maman ba saini ba maman ba ke et comme ça là que la famille bukola ngoto ba yeko tika bango bana ya sœur wana ba mama o kolondaku mwana na ya mukolo azalaki te ba o batika ki wana na kacha ndako bazaki baleki donc mwana 15 ans bazaki yaya na kacha baleki wana bon butu ekokaka te la famille butu ekoki la famille ba mama bakei na bango makam na bango mwana a remarqué que papa wana alandelaka ye tonton de tonton ba tonton wana o amité mama be o batala bana mike ko bazokola boye azolandela mwana mukie mwana wa koli na misu na yo mwana wa botami na misu na yo ebi mama na ye oyeba kipe papa na ye malgré papa na mama ne bakabwana lokwa ba yoko tike na ndako na bino yo ngo sisa bakanda nyoso ozanga na ngwepa mwasi na yo na nzoto mwana wana qu'est-ce qui s'est passé tonton wana soki pe azalaki na carence ya bolingo ya nzoto ya sexe na mwasi mwasi apesa soki pe mobali te to abandaki kopesa te mwasi le mobali abi ngai na kobimisa to na kosisa makambo na ngai nyonso na nzoto epai ya mwana Jésus qu'est-ce qui s'est passé butu wana tonton kaka ndenge ayaka kosala baavance na mwana 15 ans akoti na kati ya chambre oyo bana balalaki makasi ntango akoti na kati ya chambre déjà mwana yango 15 ans ntango ayaki mpa na bamama hop bakangi ye nini bijou mapima de mon cœur olobini ntango bakoti la famille mwana bana balali bana na butu balali nde bana balalaka papa wana abongisi terrain bien tonton wana camarade ya mama na bango abongisi terrain bien la famille bana balali mbala moko aye malembe bapapa misusu bobanga makambo te aye malembe pa ya mwana wana. Bonjour à toi Nancy, coucou. Aye ko simba azobenda mwana wana azosimba mwana na malembe azosimba mwana na malembe mwana salo kwa asutuka na pongi atali abi tonton le chut, viens. Et le viens. Abi, qu'est-ce qu'il y a, tonton? Abi, viens, je vais te parler. Viens. Mon abi 15 ans, moi on a 15 ans déjà à comprendre ta vie. Tonton la musanga boy. Tonton on a ba regard moko comment otalanga, moi on a 15 ans évidemment mami bali. Ata lingite ma comprendre que mobalo azo draguer mobalo azo kitelanga misu aola liselanga misu mobalo osani eza bana misusu olo bakeme pourquoi tu n'as pour nya ibisa maman na été eza bana misu ba cœur dur eza na bana misu ba koka koloba te eza na bana misu omona ke mama bango na famille wana bazana bolingo makasi bazana relation makasi na camarade nae omona ke au briser bango omona ke so ici maman on dit maté omona donc nion ce que s'est passé mon abi comment ça tonton mbala moko mwana lamuki aye place tonton azalaki na cuisine oyaka na cuisine aye na cuisine tonton alobi non cuisine to va na cuisine te yaka toke na chambre na makambo swano alobi habite dans votre chambre oui viens je vais te montrer quelque chose et puis je vais te parler moi na aye na chambre ndenge zawana tu sais que
ndenge naza boye nga na mama na tantine tozalaka lisusu te tozalaka su ensemble te nga na tantine oyo aya ndako kama na mama nga napesaka kombo tantine Tanya tozalaka su te na tantine Tanya nde naza boye tantine Tanya azomene nga vie dure il fallait nga na bima na nga awa et oza tu me plais beaucoup abi je te plais. Comment ça? On a nalinga ko makasi. Mon habit tonton. Et bon tantine abi non. Tantine nalinga su tantine te. Ngana tantine to dans ba problème naza sur mon so tozo discuter pour mon année maman bino ayaka pour aya ko cesser le feu au mon année tantine ba solana maman bino pour nga ndé naza boye nalingi su tantine te nazo linga na bima na ndako mais na ko bima boete moi je t'aime beaucoup vraiment na sepela na yo to ko mener vie na biso moi na bi non tonton. Abi non, s'il te plaît, Yaya, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas. Abi non, n'a qu'à quitter. Abi, est-ce que tu peux vraiment m'embrasser? Abi, quoi? Embrasser? Abi non, tonton, je peux pas. Abi, s'il te plaît, mon oye bazate. Mon oye bazate, maman oye bate. Tanti pas oye bate. Abi non, je peux pas faire. Ameka kolobela mwana makamyo so bolingo aluka ki ameka ko convaincre mwana bi non mwana zolenga bi non je peux pas abi OK so lingite problème ezate mais nga vraiment na lingi yo mwana boyi wana mwana yozonga na chambre mwana tawa zonga na chambre ba mama ba na tongo bisengo ba mama ba yeni ka ndenge zalaka le ba ye ba komi mwana avandi bavandi mwana bi trop c'est trop lelo penza mama il faut ayoka na soni na miso ba camarade na ye il faut mama yoka soni na makambo nyonso ya zo sale pourtant na pekisa mama ki aya ko tika biso ati ba mama na bonde zala kaka ba mama bazongi na tongo ta mama ye deka za ba 3h 2h ba mama ba ye pe mama na bango muninga lobite ba 2h boye ozwa bana balala gi na bango 2h 3h te tolala na biso kaka awa okokende na tongo bana nda kwa 4 pièces de bino bobenga bata France kuna 4 pièces so benda kwa 3 chambres copine lala kaka na tongo okende poko la msabana boete la famille ndeko mwasi alali na tongo balamuki nde ezalaka dimanche mwana kande bazaba lamuki mwana zaki vraiment bien te azaki na chutile moi bien te maman na bango yebi bana na ye azotuneka yaya ça va ça va pas toke na nini yabite toke kalate babonga minde za wana balusali moi petit déjeuner bali mwana bi mama na misto bango nyasa bi mama na makamba oloba makamni ya koloba mama ti à chaque fois l'air oya kortika biso pa tantine na boyaka c'est parce que mobali ya tantine alukaka ngai ali adraka ngai alukaka ngai na koma copine na ye abi comment ça abi hier la nuit tonton ayaki na chambre na biso après simbinga buena na nzoto ta na lamuki wana zo bana français alo bana lingala te azo bana français tango alamuki na tong là na asimbinga alobi na nga na ya tonto comme na cuisine alobi na nga boye et puis alobi na nga na chambre tango na comme na chambre abandi ko yebisa nga boye mama atali camarade atali mobali na ye mobali akiti muntu na se abi non dis-moi que eza ya lukuta maka mwana zoloba tonto azoko répondre te mwasi na ye place azalaki agangi abi non Jérôme, tu as comme moi Jérôme, maka mwana zoloba, eza ya solo. Jérôme dit non, c'est pas vrai. Abili Jérôme, yebisanga, mwana oya 15 ans, mwana omoni depuis to bandi relation na mama na ye, depuis to yeba na bana o ba mike na maboko na yo, ti bakoli bano nyonso ba moni ya bino na ya bango na ya biso, bana bakoli na miso na biso. Ndenge nini yo koma koluka obiba na mwana o pona nini na likam. Ote na bana ko mama mwana te, ngai na bana ko sola na ye parce que na bana ko yebiseka ke fois à la sage, mais kama mibali bobo mwana bi non. Tonton abane ko balanga makambo na te boye mbala mwana telemi abani ko sika bi maman tout ça à cause de toi
je t'interdis tout le temps ya kotika biso awa tala siko mobala kamano mwana siliki alinga bima na ye na ndako azonga pa na bango mama na ya kangi siko problème toza nango eza boye ndeko mwasi azonga ki ndako na bana na ye asiliki na ki camarade na pe mobala camarade makasi azaki na posa lubi na ngabo miss de miss siko na sande tinde na ikamba boye na benga mbila na funda ye na mbila na funda mwasi mobala camarade na ngai to likambo yango na tikango boye to na yebisa papa ya bana na ngai po papa bana na ngai na yebani bayebani très bien siko na yebisa ye to na funda mobala yana na police una sala nini siko mwana ana za mwana mayele siko yango siko makambo mwana ana basani bafunda tonton wana na police ou bafunde pa papa na ye to ba mema lisolo ngo ndeni po mama silika ki akosakana te parce que mwana na kuta zaki mwana malamu soki zaki na bana misusu o ayebite to bana misusu kaka o kaka bazana bango misu pai akobi mana tonton pe bato ebele baza awa la famille bato ebele babimana ba tonton na bango sans pour autant ayeba akoyi na maboko ya tonton moko boye mobala yaya mobala mama leki mobala mama kudu même mobala mama na ye abimi na ye ezala bato ebele baza ba victime makamwana parce que to yebi peke ba makamwana ezala tant yo bimi na mobala yaya to ya tanti to ya mutu mo boye to tamso bimi to na po bimi te le temps oba na funda mukolo mobali wala pa mukolo mwasi mutu so ba no keteza lokuta yo nde mutu do séduire mobali nanga yo mutu ba no séduire mobali nanga babiloko ane ezalaka trop bato beye bakoma ba victime ya eloko moko boye mobali ya master na ye mutu azolinga ye me ya boya me ntango ayebisi camarade na ye camarade abalukeli mobali wana peta moso adevanse akeyebisa master na ye ke 4 camarade na yo kutu azosala nga boye tala kutu leki na yo me ndeko mwasi omona bi oui yo nde mutu ayaki koséduire mobali nanga sikoyo na likambo ya boye ndeko mwasi asala nini afunda pa police ou bien afunda pa mobali na ye papa bana na ye mais après nga na oloba la famille il faut faire attention hein ndenge na oyebisa bino bato ebele bana ebele awa bayebi makambo ebele na bandako ya bacamarade ya bamama na bango bacousin bandako ya bacousin bandako ya bacousine yo lingaka kaka kokee kotika bana pa bato yo lingaka kaka obima ona tiki est-ce que ozwaka temps ya kosola na bana mpo oyeba eloko nini bana baza est-ce que bana bazaka lese ou pas bamama bapapa boyebaka place ya kotikaka bana na bino bana misu bazwiki ndoki kaka po bakenda kotika ye pa bato na esi bino même ici en Europe la sorcellerie ezali